IHP Media, la chaîne qui vous aide. Bana Nzambe, papa Nata Mwamba a insisté na question wana. Na biboye. Soki Nzambe abengi yo. To yo moko oza appelé par Nzambe. To yo moko ba tu nyoso ba bonga mitema ko maka pasteur tété. Pour le comment ça mutabo mutabo pasteur té. C'est pas ça. Abo té. Petit tout le monde va frère en Christ. Ba yimba nzembo. Lo ko ba pasteur. Je vous appelle Nzambe. Je suis à la sentiment là-bas. Wa yimba bien ba lila ko si pasteur. Pour bazali. Comme ça pasteur. Basé bien ça pasteur. Pourquoi toi ça partir l'évangile ba. Ba bien matin. Bato basenga ba passer nyonso ko basenga bana nzali mbonga vala prier ba benga mate soka lobite to sambeli ba passer akomisa professeur ko lo mususu ya ko ni mo c'est mo na sambela ngai jour on a pisaki abenga allo papa bonjour papa boni nzamba lobini bolanga na zenza ba bisala chaîne à 25 jours à sec jour et nuit et annoncer que ngai pourquoi yo benga to sambela ko banga nzamba ko si nzamba ko la mbikuni na bino nzamba lobaka na moto alingi esika lingi place alingi je suis mosala nzambe so nzamba lobite sko yo pousser na loba nko opesa kambongo ya bongo lelo ba prophète ko saka na bana nzambe rakama na saka nzamba loba na ngabone wana délivrance wana kasi il faut bien ça au CV pour Nzambe ya action de grâce basenga ngo te pesa mutu verset tangi sa Biblia le bana e mutu telle pesa action de grâce c'est quoi là avant action de grâce vous après IHP Media, la chaîne qui vous aide. C'est une joie de savoir que vous êtes si nombreux devant vos postes téléviseurs, devant vos ordinateurs, tablettes, téléphones, iPhone. Ça dépend na moyen Nzambe ya pesio penza makoki ya kolanda biso na ngonga oyo. Merci beaucoup. Et il s'agit de l'émission Plateau des adorateurs et vraiment Oekamba Minangai Moko Nabino, Nakamamba comme il m'appelait la conscience de mieux faire. Merci encore une fois Nabino Nyonso pour la confiance au PC Nabiso, au continuer au Sana Nabiso. Merci pour nos commentaires Nabino, merci pour la Nyonso. Il y a mon des os à la été tous à la toujours haut, tous à l'élo, n'est tout message Koloba, tous à Batou. Nicolas ça a été tous à li parfaité, tous à la. Merci l'émission Plateau des adorateurs, yango ezali bongo émission oyo tumemela rabino basali nzambe pe na ba différentes grâces et comme toujours les lots tozongi lisusu na moko ya basali nzambe oyo amesana penza koleka na kata IHP Media kasi webi lo lenga nini tomesana ko kenele na ye et comme vous pouvez déjà voir que il s'agit bel et bien de notre prophète Joseph Ndakubi à qui je dis shalom papa. Shalom papa. Boni. Bien amour nzambe. Zambazo lokumu et ceux qui ont combattu sur le sambo et nous avons la vie. Soit lokumu soit massa joli n'attend au pessi biso nzambe to sanga les susuya ou poto panza sambola mo partout dans le monde. Kotiki ngonga ona ngoko na yo pambola journaliste pambola nga mosai na yo to BBC nyango sur satana eza musika na kombo Yesu Kristo. Amen. Amen. En tout cas, shalom, shalom encore une fois depuis c'est shalom linga kola qui ça a été kimia na nzambe ezala na mitema ya moko na moko ndenge biblia lobi na biso je vous donne ma paix je vous laisse ma joie et je vous les donne pas comme le monde les donne et nul ne vous arrachera cette paix yango to bengi kimia na motema yo obalik ozali kota la biso excusez-moi et tika ete kimia wana ekota na bomo ina yo ekota na banda kona bino ekota na esika moko oyo pasi eloko ekmeka ekozwa penza esika que le shalom prend la place. Merci beaucoup, merci à toute mon équipe technique de la grande chaîne IHP Media. Merci beaucoup d'assistance et lui je l'appelle comme ça, double bonsoir Moïse. En tout cas, que Dieu te bénisse mon frère. Merci pour ton assistance. Mais Moïse Kangou, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup à Charlie Kanga Image Pro. Merci à Brice Bill, m'a dit garçon sympa. Merci beaucoup à Dede Myongo Egde Kaole. Merci à Maman GH, à Papa Ose Amani. Et voilà, si on est ce qu'on est aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Merci beaucoup. Papa, boni lingo manzambe. Lingo manzambe zelo akito. Vous avez un jour Nazaraki. Quand désolé ganzambe osu. Ba intercession qui nini. Très bien. Nzambe osala intercession en tout cas ezoke malam. Babazo bika, babazo mona loboko nzambe pour babazo sana na biso na komba nzambe. Nzambe zo lokumu. Amen. Alors
biso to bani vula sika, je pense que émission leki to meke ko solo la penza kasi fallait que to banda quelque part ou to banda ki na yango te yango lelo auto mekano ko beta no li solo sur yango ndenge nini mo Kristo asengeli ko banda mvula to asengeli na ko banda eloko moko. Parlons du début. Bon, mon Kristo asengeli ko banda mvula to asengeli ko banda mokolo to asengeli ko banda semaine to asengeli ko banda eloko moko boye activité na ye banda makambo ya liboso na Nzambe. Parce que babi qui aime bien châtie bien. Oya banda kana Nzambe adenera kana Nzambe aokende bien ba sukaka bien. Malgré les mususu bambongi kozala ba obstacle kozala po nguna satana lingate ba na Nzambe ba progresser malamu. Malgré mais soki ko banda ki na Nzambe vraiment o linga te soki o denere ka na ye po suka malamu. Sauf que batu mususu na bandi na Nzambe luengia mokili a dévier suka na epé ezaka amile. Mais moi en Nzambe nyonso il faut banda na Nzambe tata mokili. Ndeba ba Nzambe belé batundi mokili. Monsieur oponi Nzambe ya Biblia yendi mokonzi. Banda na Nzambe, denere na Nzambe osuka malamu. C'est ça. Merci en tout cas na kobanda to ko lobela makambo ya kobanda na Nzambe. Est-ce que moto oyo abandi na Nzambe te to Nzambe azalaki alpha te pona ye? Est-ce que akoki kokotisa Nzambe na suka za lokolo omega? Bon, écoute ça oui. Pourquoi oui? Ne bandeli abandi na alpha tabali na Nzambe te. Nzambe na boma wana Nzambe beta la facilement te. Ah, mona bandi na ngate. OK, ça va. Ah, obe tout te. Atiki osa makamna yo. Tango mona okomelo pasi. Obozo ngapa Nzambe. Ah, boko te. Abina biso esewe to ndaka munene alola mabine bina makasoki mo pagano mo kabongo li motema. Donc muto abanda na Nzambe te peut-être ça mo pagano. Un vrai chrétien ko banda ye mo te. Muto abanda makamna ye mo aza mo pagano. Mais tango yindi la kae, soit yé pa Nzambe automatiquement asa sur asa bienvenue et pas ya Nzambe tata moki. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Ndenge nini Kristo asengeli kotambola to ezaleli. Comment un chrétien peut vivre? Un chrétien peut vivre par la sanctification de Jésus-Christ de Nazareth. En un mot, il faut s'en avoir aux Anglais, aux alloquants de Christ, aux Andakis. Et bien, parce que mon Christ, mon boss, ça va Christ. On a monté mon Christ, à l'église, à tirer pour offrande collègue, là, mon Christ soit solo, pour pas Christ, monsieur, mon solo, on a passé dans le brisement, ah, mon Christ soit solo, a passé dans le brisement, on a passé dans le offrande, il y a 1000 francs, il y a 2000 francs. Paye mon boy. Mutu mon boy, mutakisi mon boy. Peut-être y a même mon tchao mon boy. Alors il y a l'église pour m'acheter 5 000, acheter 10 000, acheter 20 $. Bon wana aocha non pas pesa Nzambe mais aocha pour envoûter basala Nzambe. Vous comprendre? Yango paye il faut ozala lokola Yesu Christ ozala ndakisa na ye. Otika masumu na Yesu Christ. Parce que mon Christ azali mwinda. Et place yo ozali il faut que moto oyo azali. Te tonton wana, tantini wana, yaya wana, mosali wana, évangéliste wana, te so na mona sepelaka. Pourquoi ezaleli na ye? Ba musu bazala ba Christ église, so église bandeko basi afundi ki tambala, so azo sambela olela. Oliko bela mama Maria moboti ya Yesu Christ. Mabi makali banda. Mamba osali sepsa Nzambe te. Mon Christ azali mwinda, il faut zala mwinda ou éclairer si nyonso tozala. Nena mokana Jésus la biso, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit, il marchera pas dans les noirs. Donc ceux qui osent na Nzambe, mon lié pas na oté, ezala ya yote. Mon Christ il faut se conformer d'une au la moi na Nzambe. Donc c'est un peu ça. Ba Christ nyonso ska bola na ngai, o bazo sala bolamu, Nzamba pambola bino. Ba Christ nyonso ba sala bolamu te, bo changer, bo sala bolamu. Pour Nzamba lola apambola bino. Soki pe mo Kristo ango na te yo sala bolamu. Bolo sala molamu ndenge Kristo siloba. Muto sala bolamu akoti sala bolamu. O sala mabe akoti sala mabe. Même kola suka ba yimbi nzemba wataneo wana biamo. Kombo nanga namoni yango te na buku ya moko na moni ba uyeblo na luki o insister. Anjeta la malamu we. Luka malamu kombo na ba kumona ngote parce que olata ki poso ya meme pour ko distraire biso ba chrétien na kata ndako ya tata na biso. Oh wana onkosi. Mukolango okuyemba nzimbo wana.
namoni yango te na buku ya bomoi namoni yango te. C'est un peu ça. Est-ce que le brisement, en parlant du brisement, on parle du brisement, mon Christo, faut les gars brisement, tatati tatata. Est-ce que le brisement dans Zambie peut aussi infecter l'état externe? Ah oui. Tout le monde on s'agit na mokili, on s'agit na biloba loba, on s'agit na biloba loba, tant on s'agit na mokili, on s'agit na bilata lata, les locaux Zambie azuyo. A changer yo lekina brisement en colo. Est-ce que peut effectuer yo au super bilamba nyos bande rolata basumba bande rolata banini. Je pense que je parle de sumba en termes bien vous allez comprendre ngai ezali ba midinda ou benga mudinda ezali ba bilamba moko ya mokili ezali ba bilamba moko boye hôtelier te ba musicien ba lataka tout ça. Est-ce que ceux qui mutaleki na brisement vraiment azui penza a bongwani? Est-ce qu'il est occupé pour changer la télinaïe? Quand on dit l'abrisement, infecte à cagnos pour tout et pour tout. Je comprends. Koloba sumba, ceux qui nous binda, ceux qui ont là, ils ont un kaka bilamba. Bilanso, tolata, ton numéro de descente. Comprends? Moi si. Lata et lamba ekozi pa lo belo na yo mokito sungi sabato. Merci beaucoup. Pour que mon allé le moi na moi si atigit moko ya mokuse lo belo nyonso etika libanda. Yebaka ngo bible zo bana biso mais na bisa nzoto ya moto za sacré. Nzoto moto ya temple ya molimo santo. Nzoto moto ko isa na pasteur. Nzoto moto ko isa na maser. Nzoto moto ko isa na berger apôtre évangéliste. Yango bible zo na biso ete fouiller yoka. Fouiller l'impudicité, résister au diable. Tant que le diable a pour marabat, tu peux pas résister à lui. Résister à lui. Mais au fouiller l'impudicité. À partir de là, taper en moitié ni. Pourquoi il s'en moque? Il y a un temps où on a brisé. On a dit qu'on a quitté Niwana. On a dit qu'on na moni okei mingi kaka pene ya bande kona biso ya basi bongo pona mibali moto banda ekolata bilata la tata wazaki na mokili sikanzamba bengiye ayi bon natika pena no boye ne bibilier le bina biso ne vous conformez pas au siècle présent c'est-à-dire c'est que le président sengani c'est que le président va dire non faut cha mwalini moko ba mona sa moi nini kasi bananzamba bengi yo lekina brisement obité biloko apamba wana neti ye ozola kisabilamba veste moko la kisanini lati ba yoji tout ça et là moko bo ekobetisa kaka batninga libaku. Bon omoni actuellement kolata comme internet bilamba libaku penya kolata mingi pona bato na mona soki mutu oyo ntalata beti libaku. Peut-être on est tous à tous pour ensemble la tête qui vont boire la tinzoto. A comme nous sommes venus à Baosala, jalousie wana amu kamabe. Na sens ni. Ngai koloba ou pasteur, ata ba pasteur, ça pasteur ba tsa limite. Na so mona. On va la briser te. Na ko tanga quelques pasteurs bien ni on abete. Mais na otanga te la télévision, ata wango ko interpréter. Oyo bien. Oyo on dimela ngolu na bango. Bon. Na ko ba tsa limite. Toketanga liboso. Te bazali belé. Kasi ya on abande koloba te papa. Ezanini yoko loba mokamwana eza lokola ozali kokotela mingi bato balata kabilamba bayoji kotanga komba ba pasteur pona ba te na bi non moni na bi brisement na okotela mutute na bi brisement ta nzamba briser yo ngam na briser ka tuta briser nzambe ta nzamba o briser yo abuka lo lege ya lingi tu comprends musipo mona nzamba briser ye o uti kolobelo ko moko wa ezana ba pasteur oyo oyebi ba grand homme de Dieu on a tout nyo ba pasteur penza o parce que bibilier le but ko yeba bango na bambuma na bango tangela nga mosala basala nzambe mibale oyo ondimaka ngolu na bango ondimaka kete celui-là c'est un vrai serviteur de Dieu o batiaka ligne ya liboso te omoni o batiaka na yo toza yoka papa basala nzambe basala belele ti papa ki na tiaka ligne tam sana banga nzambe o bakela nemngeke mingi o miso totanga papa wana atiaka ligne ayebinga te atiaka ligne te nabi o basala nzambe bien te kotala kaka papa kelani bomoni ke non atako no alobi te otalika obi ça c'est un homme de Dieu jambe bi boite papa kelani baza papa oyo ba koli na kat na bonzambe baso demere na bonzambe na lo ba tuna na ngezali mosali ya nzambe o nini oyebi a se conformant na siècle présent oyo ondimaka ondimela ngolu na papa moni ba
bino ba journaliste ba question bo penser ba trappe wana oui comment va benz non benz je suis pas là pour faire le buzz. Ah oui parce que dans ta question on interpréter un nom mabe mais na yebi non ezanga papa to les capable évoluer dans sens limite bibilier le bien il va pasteur et bien na Congo le bina biso na question non la bien on bien on compliqué moi te ko compliqué te papa na ngai papa nata mwamba oui na biboy ezala ba pasteur o yebi na Congo ah baza na Congo ba tchaka ba ligne l'église po ba kambaka plein à personne ba tebele plein te ya motende to za ngo posanga na bi o yo tant mais ngana silisa on dimela kangolu na ngana silisa ngana biso mi balé o ba o monique baza makanga na ngai pombo te parce que ça a bien été là on se bandi na bango moni biso le ba manza bebele lo ba moi fanatisme ba fanatique ba pasteur tango ta alors na te mais ça ba pasteur oyebi za journaliste oyebi bien ça ba pasteur ebele o lelo ba kalinga kasuki atepe mbenza mulaye et ça lango coiffure peu importe mbenza peu importe ligne peu importe ilamba et ça mutema ya mutu dibabe ça kanini pasteur on a tiré la télévision azo ba bilamba albi émission mobimba ka pro bilamba mabendo ya moi yo émission oyo ya mbinga to lo ba to expliquer ba nanza mama mokinde zalaka na ko répondre mingi ba question oyo posenga so mon question na yo et ça pour maitozai koloba ezaka pona kobongisa bana nzambe te bana nzambe papa nata mwamba a insisté na question wana na biboye soki nzambe abengi yo to yo moko oza appelé pa nzambe to yo moko bana bato nyonso babongo na mitema bakomaka pasteur tete po eloko moko asomba tabo mutabi pasteur te c'est pas ça aboto te neti to mona ba frère en Christ ba yimba nzembo eloko ba pasteur musubi oza appelé nzambe oui musubi za ba sentiment na bango ba yimba ba balingala comme si pasteur oui bazali ba mi comme ça fait pasteur basé bien comme ça pasteur pour ça vantine l'évangile bana ba bien matin net men o bika ben bato basenga ba pasteur nyonso o basenga bana nzambe mbongo avala prier ba benga matin so abenga maseka ba beba c'est clair neti ngana ngabo mta benga mtu passe na samba pona ya nini abisa ngambo na samba sere bi na samba na poto ba hebi o na zo ba na YouTube kala bino bona benga abenga nga papa ina mekanzambe no ngasi ko mekanzambe na ngate yaka pa nzambe na ngako akila yo akila ngai pourquoi intéresser ngai na samba pona papa Matthieu te biso la télévision en tout cas Matthieu te ma souté à répétance oyo ya mona benga parce que basali ya Congo bila 4 basali ya Congo oyo basenga ngai isaki ya loso avant délivrance avant to banda il faut na pesa 5 saki c'est ça na so pas vérité na rotaka na ko c'est mais c'est important papa on va bien humilité dans l'orgueil oh mais na zo ba mon église alléluia ma sœur mon frère ozola na ngai soki oza consciente que l'église on les a bien kanga na mosala nzambe wana lesaye lingai aider soutenir œuvre nzambe na tant tozoloba l'église nzambe l'église de Jésus-Christ Nazareth ko muke na tant polo ko muke et puis ça osambela te mais tant aucune église avokende tout na nzambe place na okende zesika nanga c'est ça le problème église ya muke nzambe na ba vérité na bitela sembo to naza so senani so ndeni mais l'église ya lelo eza muke ya muke eza muke. Merci beaucoup. Je pense que nous avançons petit à petit et nous cité déjà. Et papa, les le surtout le message nous Nzambe apprécié tant que l'homme de Dieu. Message Nzambe apprécié et tant que l'homme de Dieu nangonga oyo na bisaba na Nzambe kaka to bongo na mutema. Na si ndele ka HP Media awawa nazangi munoko oloba te ke no mwana mwasi nzamba opeso libala nazangi munoko oloba te ke mwana mobali nzamba opeso voyage nazangi munoko oloba te mwana mobali nzamba opeso vie na munoko oloba pe makasi na oloba na loba ngo te parce que oui il faut vivre ça na bo na biso parce que nzamba bi asali biso sujet ya bonheur et non ki ya malheur abi asali biso balongi asali mukili na liloba ya pamba maiko kila yo na ngai na lilingi na ino oza très puissant obiba oyo zalite siko mukolo mwana nzambe chrétien koyeba ke oyo yazali mukolo des fois bandoki bazanga misala ko sana sia moiko to pe bandoki misala pourquoi to miyebi o to zalite to sala makambo c'est ça motema nzambe te nende ko so bibuye brisement nzamba buki frère en Christ ola talola mupagan zola te ba fesse la titi ba fait ba chemise ba dessina tout ça. Tu vas dessiner non
Ozo s'est conformé à la non, non, quand je parle de chemise, c'est-à-dire la griffe, trop de montrer, tout ça, tout ça. Papa, oh là, c'est Paul Chaka. Oh. Chemise a dessiné ça mon problème mon côté. Pour mes années quand on est dans Zolinga, kola te lamba ko moni sanzoto na yote. Kola te lamba ko kitsa ba mona sima na yote. Kola te lamba ko moni sa tolo na yote. Mona James so ta te lamba aza mutala il est peut-être trop velu comme ça, mais a te lamba ah ouais ba kata bo nyonso les mwana. Eza bien te. Pa parti ya nzoto ya sensible pour la mission ko bomba yango. Yango esi ba nanzami faut to bongola mutema. Ko bongola mutema ça très nécessaire. Mais même tant na bato mona mitema Fema bisanga iba pasteur batera biso bango moko na bani côté na biso biso ba pasteur to bongola mutema eza ba pasteur musuba osama kama sipisa nzambe te nazobeta sete chaque fois butu mo itongo poko la batera nga awa na ba chaîne Nyanza Pali TV nazobeta ba sete ba chaîne ba muninga ba EHP Media to bongola mutema to landa Yesu Kristo azali mokonzi pe mobikisi na biso omona pasteur ndazawana na pasteur mo ya terre na télévision na otanga comme ngambo pour na atanga comme pas bon na mutema na comme papa te pasteur mobe na ba comme na été na ba prière no baka ateka mai na ji mai bishima so yebisa ngai le prophète Ézéchiel na ba comme na été na mai bishima prophète moi za mnene bo le prophète Ézéchiel osomo na ba démonstration pour ça la télévision toi la pour spectacle été spectacle toi pour ça moteur spectacle ya ka moko to sala. Oh, Yesu Christ va la mission sur la foi au salaire yango. Bon ceux qui a suivi directive du Saint-Esprit. Des recommandations. Recommandations à chaque jour hein. Et quoi on va petit. Recommandation te comment $10. Nan limite. A te $10. Oh. Ba so jibo na bi comment te mai ba bon mai na bon fete mai ya bishima. Azu ji balusiba mai pardon. Abalusiba c'est comme ji. Abio na pesi bino devoir. Na tana te na ni oh. Yango devoir opesa biso yango musala nzambe ko comme préfet des études to ne peut devoir devoir opesa nani sala musala nzambe nzaba tizo sala ko déviété prépatance à liboso la biso ba sala nzambe to sala soni lelo ba paye ba comment finga biso ba sala bon finga église pe a finga église a démontré pe paye a eu raison et ça fait mal hein paye mo bo finga église après c'est exactement normal pe a eu raison tozo kende wapi Mosala nzambe directive ya pomete même mosakoli Élysée asoka directive ta mon kile bebi mai bebe ba ba ya kufa saka ni ba biso mungu asambela boka na mai est purifié ba sala ba mec ba bika oui par la directive ça va mais yo ça comme commerce ozi mai ah boni boyeko bobeba na si beaucoup na mosala nzambe na yebiete bon temps jour on appelle exemple par la biso pas de l'Église c'est vraiment pas de l'Église na la monnaie à télévision faire tout le monde je te regarde na ça va porter Paul c'est qu'on dénoncer moi je suis comme l'apôtre Paul non dénoncer ni ma bêtise kama après chose au film ya l'état obetanga filmo soki na tout na buki mbeko est-ce que ça m'a bé votre film ils ont un article monté na Congo na biso on les atteinte à la personnalité et on éviter papa na lobini na ça quelle mission continuez papa merci continuez non continuez là faut mettre dans cette parce yo film on va comprendre té na ça quelle mission ah yo te poser une question na peu exemple oh question na bitenga yo exemple na bi peu exemple non sentez-vous à l'aise je suis très à l'aise na petit exemple il y a papa na biso et né na biso de Niles yo te poser une question l'émission prochaine il y a peu exemple nous allons pour l'émission passée bolimi c'est l'émission prochaine ah bolimi français passe ça congolais quand même bon na bosai sikoyo ta par exemple wana na binga Nathalie na lobite papa bon Nathalie émission wana na TV nganga zolo bakena apesa ba mibasali kiss tant le yo bina eh ça va preuve ngabite balancer boluka balancer yango nganga lobite na Nathalie na lobi est-ce que les fractions et fraction so nga inventé loko ezala mate sali mate nga lobite que non papa de il na lobi te no na lobi te na sala kango na bi menga na lobi soki eza lokuta nzamba ko frapper nganga wana obetama soki eza ya solo basali batika ou les mal l'apôtre Paul avait nous avons dénoncé tout ce qui est le mal dans tous les lieux afin que yo nata mwamba ngo sali kobo oki mbela ngai kobe kobo okufa otiki c'est ça mon souci
tozo sambela le roi sambela te basala nzambe belé ba bungi nzela toloba le roi tokoloba te pourquoi na bani la repentance na basu repenter vous te pour mon grand au centre repentez-nous to bon na mitema au bon la pasteur papa azana moi si quelque part azwela imda moi si wana abimaka na ye kaka na ba période na ye est-ce normal? Et l'ongona papa Labiso Joseph l'homme de Dieu mais ça n'a pas le bapenza mingi mingi likambo ko bongo la mitema en tout cas on va le bakaete na sia yesu azali koya ezali slogan te réellement il y a un ciel à gagner et il y a aussi l'enfer à éviter. Oui, il n'y a pas que ça bouquet. Oui papa. Kadobi Massi azali koya na ko le frère. Pourquoi? Autant Apocalypse, marque de la bête. Les combien? Quel est le poto coronavirus? On a un vaccin, une place au côté, tu as limité. Des fois, vous savez, et au saté. Est-ce que banda to bota matini le tour d'un vaccin, ma casse, vaccin forcé. Ils accatent. Ils savent signe. Il y a mon lélo, il va passer avec belé, puis baby, nous avons exposé, mais mon pote, il s'est pas dans un mec qui va tout faire, mais pas dans un peu, on comprendre. Au moins, on a passé à un banda, passé à un pour la délivrance. Au bica déjà. Fanatisme. Otinda akaka fanatisme. Bébé, pasteur nous sommes la scène comme modalité avant la prière. Ah, ça dans les vérités. Bon c'est méfier. Bien bon c'est méfier. Les oba nous avons question par les glaves, les glaves. Bon c'est méfier parce que tant que pesi moto na mo pesi moto mabembo. Bongo wana et qui ko ça la mabela bongo na. Vous comprenez? Les glaves na christianisme. Tout bon la mitema prophète prophétesse oza musala nzambe ya solo nzambe na asala ko ya solo mais loyo bakisi kaka pipi na mungwa longola pipi na mungwa wana nzambe asala posa la ngote soki nzambe alobi soki alobi te to sambeli ba passer a komisa prophétie ko lo mususu ya moni me mo c'est mo na sambela kai jour na bisaki abenga allo papa bonjour papa boni nzambe alobi ni polanga na nzambe bisala jeune à 25 jours à sec jour et nuit et annoncer que pourquoi yo benga to sambela ko banga nzambe ko komisi nzambe lokola mbikudu na bino nzambe alobaka na moto alingi esika lingi place alingi je suis musala nzambe so nzambe alobi to yo pousser na loba noko opesa mbongo yango mo lelo ba prophète ko saka na bana nzambe rakamana saka nzambe aloba na ngabo wana délivrance moi na kasi. Il faut bien ça au CV pour Zambie action de grâce bassin na ngo te pesa mutu verset tangi c'est biblia le bana est mutu tel appelle action de grâce c'est quoi ça avant action de grâce vous appelez après ça m'appelle ça dépend de la conviction oui mais si bon tika basala bana nzambe bon bana nzambe ba mitema be ça nzamba ko sambela pona yo sambela obiki alokini et les sous mais ça m'a bien pourquoi tant que ça va sembler au kimi au titre de suspense et ça n'a pas c'est un moto mais c'est ouais est-ce que après prière il y a Moussa Nzambe na moi Nzambe action de grâce moi Nzambe a opé ça moi pas Moussa Nzambe ka o assemblée to ko pesa mo pe na ndenge mususu me comme na Nzambe oui ah au vitoko qu'est-ce qu'on a tout na ngobe bien maman azala la poto na derrière Kalaba Joyce ça pas Pablo Joyce la phrase c'est quoi ça li oh madame tant on assemblée ni moto au semble qu'il église pour yo semble la kuna pasteur na peut-être en la communauté toute personne peut-être a beba na bunga nzela OK pas na au semble la pardon lobi ko ezate obita faut le kanzambe to mususu po ah penza na moni des personnes ngate ndenge mabete oluki mutu bona YouTube to pasteur mon a souffrir pour na yo assemblée pour na yo on comprend obiki action de grâce au pesango normalement on peut pas se assembler yo pas souffrir pour na yo ka okoyiko lo bapeke bon voilà nzambe o abikisinga le roi ya lo baki et le père des orphelins tikana zo o yanga moke o natinde la ngo orphelin moko boye et comme la nzambe papa bo confondaka action de grâce ko pesa orphelin ba veuve na di et ça biloko bien différent. Oh mais non, s'il vous plaît. C'est différent. Dis mais ça dit. Action de grâce c'est un garçon de grâce. Voilà nous le battre. Tant on a assemblé lio.
pasteur asambeli ah papa Abraham ni moko va kele pas tata na mana longwa nzamba ba nini Abraham kele longwa moko tala mama na moto sa pamba longwa saini na pamba ah moli wa saina moli wana ka ala pamba bosko musala nzamba ba sebe energie asambeli asengi yote ya moni ni no ba nzambi bazo souffrir pourquoi bazo lia ba ngombo pourquoi bato basambela na bosolo bo pesa ba ngombo mote des fois ba nzambi so pa penso nzambi tellement asambela ba pesa ile bonte musala no waza msugi ah na lokoso bo akoni mutawa ba chobo linga musala nzambe babi musala nzambe azali pamboli busaba na nzambe tango bidime mundo sana no conseil que tu na pesa yo auto sambela l'église ça église Gospel for you. Gospel for you. Et quand na papa na biso Frédéric Kalamba. OK, papa Frédéric Kalamba, nzamba pambola yo. Moi papa Frédéric Kalamba wana ata sengi ote. Ça ata chaque jour ou chaque fois. Soit ni mona e. Soit ata unité à 2000, 1000 francs, 500 règlement tindela gaye. Ato pesi CGT. Dieu va te akolobela yi na parna yo. Tant que ensemble la biba to nyonso nzambe, o asutela kangai, ata na lipa, ata na mai. Attends, vous avez l'église, il y a 1000 personnes. J'ai sur ça, il y a 1000 femmes dans mon bouquet. Nous allons interpeller. Allô, papa, allô, Nathan. Anamoni boy. Vous savez, on a habité que ce soit certains gens ont ça tété. Et ça, on a tout le monde ensemble. Après, on a une preuve. Faut que ça, on a une preuve. Alors, on a bibliothèque. Bah, ça, l'ensemble, bah, on mérite double honneur. Kolingate musala nzamba senga kayo. Musala nzamba senga. Problème, monsieur Zato, mon a la Bible et na papa na biso Manoche. Papa na Samson et lorsque l'ange est apparu devant sa femme pour la bisaï qui nous avons comme les sous masanga makasité ya solo oza déjà na zemi robota moi kasi na mutu ya mwana wana jilate lekate okate sukité tant moi ça ki go ebisa mobali alobaki nini ayeye moko asali hôtel habité si réellement za ange luzela ngai na keina benga mobali tant mobali aye azwa créé pas à l'hôtel mbalamo ange moko abimisi moto et pelipe baka malasi au moins pena milingezo mata lelo oyo bana nzambe bakomi na ba doute ya kopesa basala nzambe réellement oyo basambeli pour la nini musala nzambe na vine ya mabe mbongo o ngai na pesi ya pasi na pesi mususu fallait ko sambela o sambeli non na ngai te. Tout le monde qui m'a dit offrande ya Manoche, la Bible nous dit ange wana à côté na kati wani ko matana yango. Est-ce que réellement ba offrande oba na nzambe ba pesa basali ya nzambe? Et c'est comme la nzambe. Net mbo ngai na musala nga pasi na juna pesi mbongo na ngai offrande. Mbala mo na ke ko mona to na yoki musala wa nzambe na kina kutene na bar mo bo songolo to na boîte songolo mbongo na ngazo bindela yango na boîte. Et osala neni yango rende bana nzambe ba bitema makasi yango lobité bana nzambe ba bongola bitema ba se repentir ba sala nzambe ba se repentir ba chaque fois non chaque fois tant aux mbongo na action de grâce au pc pas sala musala nzambe bunga nzela oloni na mabele ba sende e ko matate yana biboyi tangu ulingo sana osambe na musala nzambe il faut avoir conviction tuna nzambe atanga yozola nga so lingo bengo sambela nga tuna nzambe menga na bike ngai soki ngo sambela nga obika lamsu ko tuna nzambe za automatique obolika nga bonza mapisu ka nguyo poso benga nga ya solo na ba wana zo senga pelle na makasi de na za ba ser on ensemble na Espagne na Belgique na wana za orgueil de orgueil te on a ebitana na ka na émission na yebi ete azaki touché pourquoi tango yo zimbongo na yo opesi musala nzambe oya beba oya kota ba secte ya mabe oloni na banzube obikate pourquoi obikate biso basala nzambe to pesa wa benga ngo dim de dim opesi nga dim na ngo dim nanga na pesi tata molimo nanga opesi nga offrande na ngo dim offrande wana na pesi tata molimo nanga oso comprendre bango be bato science occulte wana tango yo mwana nzambe opesi $100 il faut pesa pe quelque chose ya pourcentage na monde wana si quoi est-ce que le monde wana babikisa to abuma babikisa ti bakangi yo bakangi vina yo yango na mutano luka dibala bandakala aluka bana bandakala aluka voyage bandakala aluka li bandakala bakanga ona famille na ye si quoi pesa et déclaré parce que libota na biso za misa ambe makasi bakotinda ka okala pa pasteur ya mabe pour ça toujours la communication yango ba te délai ba osambela luka ba osambela te
tout Nzambe au changer église il y a des sumté ils ont mabété et ça quand mabé so changer église on va y andako ko sambela wa mabé mais so changer église aucune église mususu ce n'est pas un péché. Nous voici déjà vers la fin de cette émission. L'homme de Dieu vient de parler et à Lobby Penza, à qui Penza trop clair et biso to comme déjà na suka émission na biso. Merci na bino ba eboza qui wana moi ebele Penza pour na kolanda biso et précisément merci na Abel Diogo le millionnaire en kilote. Merci à toi mon sang. Merci à toi. Merci à Gracia Mpongo, Motema ya Mama Chanel Mpongo, papa na Nelson Mpongo depuis l'Angola. Diogo na biso à Renaissance du Congo et merci à Angelo Mbisi Diogo. En tout cas, Cristiano, que Dieu te bénisse. Merci à l'équipe Mobimba Technique et à EHP Media. Merci à Mama GH, à Papa Ozeamani. Et merci à Charlie Kanga, Image Pro, Dede Miongo, Aigle de Kaole, Papa Tokomi Nasuka, émission Nabiso. Votre mot de la fin par rapport à cette dite émission, une minute. Mot de la fin, dans les alliés, c'est Basali Anzambe Nyonso, Obabungi Nzela, Bozongi Lanzela Anzambe. Saoul. Nzambe appelle ça confiance, appelle ça royaume, appelle ça vie, appelle ça bomengo, appelle ça bateau kamba. Lelo yo dévié, o sala oyayo, zongela Nzambe. Tika mokili za lelo komo côté. Bakosa o nini, yo serviteur de Dieu vraiment, okindika na ngambo ba diable, bakosa o na nini. Bongola motema. Mwana Nzambe ozolanda ngai yo pe bongola motema. Tika mokili to anda Yesu Christ. Donc comme une soir de l'église, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Tika Nzamba lola abomba bino et si kanyo sokolanda ngai bongola motema. Likamno zo rumela esenga midi 14h te, esenga réveiller prière te, esenga délivrance te, esenga kaka pour se détacher na masumu pour Nzamba décanter la situation ozaka sabobo na yo. Tika Nzamba lola apambola bino to pesi mbote na mama Dora Matondo Nduzi et si Kozali na Belgique na Liège Nzamba lola abomba yo papa Christophe Bangandombala président Bangwandi na pesio mbote mingi pe mama Eve Matunga Nzambe apambola yo Michel Koblandi Kololo. Je pense que vous êtes si nombreux et nous voici déjà vers la fin de cette émission et on a profité pour sambote na baenyoso pour biso penza occasion ya kokota na banda kona bino. Merci également à Maman Blessing Job depuis Londres. Merci vraiment à Maman Hélène depuis l'Allemagne. Merci également à l'équipe Mobimba et à les adorateurs du Christ. Oekambami na maman la biso Chantal Déborah. En tout cas, maman Déborah, que Dieu vous bénisse. Et également, bon rétablissement à mon père. Lui, je l'appelle comme ça, c'est mon papa depuis Canada. Papa Ogi Longa ainsi qu'à toute la famille Longa, Kijay Longa. Maman Nabiso, Lili Longa et Peba Tonyoso. Papa Moli Monangaïté. Zambé a Pambola Bino Papa. Papa Moli Monangaï, le révérend pasteur Victor Maouija. Napesho Mbote Mingi, Nzamba Pambola yo, merci pour nos conseils. Tout ça, car nous salamons Nzambé. Tu dis que Nzamba Zali Bosso Nabiso, ba ange na Siva Nabiso, Pe Yesu Christ, Mupanzi Nabiso, Nana Kumeka. Zamba Zolo. Zamba Zamba. Tobandaki na Nzambe to subisa pe na Nzambe zwalo kumu zo masanjoli na tombolio na kumisio na pesho merci na temps favorable ozalaki na biso ozana biso osisi na biso ozokende na biso tika ete Nzambe ezinga batela biso yawe to tiki chaîne oyo HP Media na boko na Nzambe penza pali TV pambola yango Nzambe e progresser ekende mosika na kombo na Yesu Kristo wazali mokonzi pe ondikisi na biso amen amen tokutani mikolo zali ko ya soki Yesu. IHP Media, la chaîne qui vous édifie. IHP Media, la chaîne qui vous édifie.